Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir, vrai abonné nanga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Avant toute ma démission, merci à notre Père parce qu'il est bon. Tout le monde est sous mon colo lelo. Et ça kaka grâce sur grâce. Émission nanga na ye nango lisusu na mokolo ya lelo ya kitoko. Ba mama bokota babi eza koinda. Eza koinda bombe bombarde ya makasi toyokaka balobaka tomoni biso moko tomoni toyoki tomemeli ba vrai ba boni nanga ba mama nanga ba papa nanga un au cuisine Yannick azalaka nango a partager comme toujours ensemble avec vous bokota tout le temps na lobake je vous love na lela bino ya trop bino mo boyebi na prière pe pour na bino o nyoto kozwa grâce ya kota la chaîne ya cuisine Yannick TV. Aimez, partagez, commentez s'il vous plaît. J'ai besoin de ça. Ya onde makambo. Émission auto memeli bino na banda kuna bino bisika bozwami biso to akapamba te. Biso to lobaka pamba te. To lobaka soki to yoki soki to moni to memeli bino susu émission moko ya mawa na mokolo ya lelo ya ndeko na biso Benita. To moni Benita kuna alingi akufa. Benita kuna aza koganga alobi bazo boma ye to kende ko soutenir ye. Yango moni biso toza awa pona kopanja sango. Bandeko boyebi te. Bokota. Ai, balobi eza koinda. Bokota. Eza somo trop. Parce que Benita aza kokufa. Na minute oyo ba mama na ngai sijo tozolobela eza kaka ya Benita. Benita ndinga za wana azaki na kati ya ndako na ye na mobali na ye papa na ya docteur oboyebi otoyebi otolobaka Benita bavandaki na mobali na ye bamoni bato batoke na porte ya moni quelque part msusu soki mutu atoke biso to ana ndako tobike ba visiteur akende kofungola porte amoni bana ya ers mbanda na ye oyo ya liboso bana papa wana soi-disant oyo tobengaka bana mbanda. Benita moni bana mbanda baye. Benita yebi kaka ke bana mbanda ndenge baye bakoti peut-être baye kotala papa na bango parce que bayaka kotala Benita te balingaka ye te. Mais amoni bango baye na ndako akanisi kaka baye kotala papa na bango po papa na bango docteur aza vraiment malade. Auti obima hôpital ça fait 2 jours yango yo. Ya moni ke baye kotala papa na bango ndenge ezalaka fongoli porte. Bonjour bien bonsoir. Yebi ka bana manade bazala caractère. Bakipe na bango ete ba misu baza mikolo ne ba misu baza même âge boyebi ka papa koli alingaka zwa mwa mbuchu na ye parce que mama ya ba Olive asolola bien te. Olive yo ko beta Benita te bino nef Benita ye moko en plus aza mwasi. Bozaka na droit ko beta ataku to bien défendre kokoka te. Boza 9 ezebele 9 contre 1 9 bo gagner kakati. Olive oza mwasi. Oza mwana mwasi Olive. Mbanda mama abino aza mbanda na ote. Benita aza mbanda na ote. Benita aza mama na yo. Po aza mwasi ya papa na yo. Amona bolumbu ya papa na bino. Papa na bino ndenga aza wana. Yo so lelo bi koma mwasi ya papa na bino eza kindoki. Mais Benita eza normal po aza mwasi ya papa na bino. Yo koki ko beta ye te koki ko finga ye te koki ko simba ye te. Wana osimbi mbanda mama na yo. Tika mama na bino bango na bango ba mama ba bunda. Tika ba mama na bango na bango ba swana. Okoki kokota ngo te yo za mwana. En plus oza su mwana mwasi. Oza na vili boso na yo. Lobi okobala. Lobi okobota. Oyebi siko kokende. Oyebi siko kokende te. Esiko ocha likolo yo oyebi. Oyebi te na vi foto soignaka.
na vie faut kolingo sala malamu parce que oyebi lobi te yo lelo osala mabe mbanda mama abiso akomona kosentir biso lelo tokende kobeta ye tokotya bafoteli na tikitaki bino bozalaki na piège ti boyaki wana bozalaki na piège parce que soki Benita ayebaki alingi afongola porte te mpe ti bozobeta Benita bo papa avandi na ye papa docteur moya telema eza te tellement aza maladi moya ganga kutu eza te azotala événement na kaka na misu parce que soki papa docteur azalaki makasi bolingi bosimba Benita te bolingi bosimba ye te mpe en plus bosimbi ye parce que na ndako bazalaki kaka bango mibale soki bato misusu bazalaki bolingi bomeka kosimba Benita te bokoli deja bino mpe bobala bosala vie na bino ozala nani ozala femme de nuit ya papa ya bino oyo bato bayeba te okende osimba moninga bongo Olivia mpo na nini ke motema mabe 9 personnes na bino ba mibali bokoli boki kobota na bino te kobala na bino te kolanda ka vie privée ya papa ya bino boyebi ke papa ya bino ndenge aza na lelo soki akufi bino bokoperdre Benita ndenge aza na kobala ne mobali mosusu ata kutu nde bobeti bobebisi elongi okende hôpital na mitu aza na hôpital ozwa ba soin ba traitement ba cicatrice eza bakisi eza ke longola bino bokoperdre papa na bino eloko bobosana papa uti obima kaka 2 jours à hôpital bino bosala événement na bozana posa bozanga papa na bino boya mayele te boya na posa papa ya bino akufa muta konsola papa ya bino eza Benita muta tiaka ye mwa seke sengo a vie obo otala tata papa eza pona fille Benita lelo soye Benita lelo alobi akende na sundola papa ya bino bike papa ya bino akufa kutu 5 jours eza lebele parce que sous ça bolingo eboma koleka même sida ba mama bokota babi eza koyinda ba mama bokota yinzi vrai baboni na nga ba mama na nga ba papa na nga nalingaki boyoka information oyo par-ci par-là te boyoka ngo kaka na chaîne na bino ya cuisine ya Niki TV nde makambo toujours alobaka vérité bozala toujours en ligne bozala toujours wana bolanda ba information eza tellement ebele tokomemela bino moko bokoyoka bino moko bokomona bino moko boyoka ba audio oyo bomoni ba miniature ba photo wana eza vrai eza pena ba vidéo mais eza somo parce que bazokisi njoto mubimba bakati ba pasoli na minute tozoloba aza na hôpital ba mama na nga ba papa na ngai bino moko soki bomoni ba vidéo ekosala bino na mawa mwa kutu to tiango eza te po somo trop to chekaka elongi ya pamba bino moko bokoyoka ba audio ba o bazalaki na Benita na hôpital ba o bamoni ye ba o bazoloba bandekwa basi bandekwa mibali o bazoloba bino moko bokolanda ba video o nazotiela bino sikoyo bo aimer bo partager bo commenter bo partager ngo partout bo aimer bo commenter bo tia ba commentaire ba cœur quoi bino moko bokota bolanda sikoyo ndeko mama ndenge azo expliquer par rapport ya makambo ya bitumba o bauti kobeta Benita na tie mama yo moko loba o expliquer ba vrai na nga ba abonné na nga ba liba yo ka yo na munoko na o yo moko ozomona expliquer biso s'il vous plaît ndako to benga na téléphone na ndako na ye to so na fixe ya ndako za téléphone na maboko te abengi biso na fixe ya ndako za na mamero na biso eza na fixe ya ndako na ye ya abengi biso na fixe ya ndako mais baza ba téléphone nyonso na ba téléphone na maboko te baboto na ba periki bakenaki ba pasole menza malingaki te baba nyaba boma ye bobeti bo filmer ali bobi ko partager ba vidéo na ba TikTok yo live oza mari de papa bino be comment mama no sasa kindumba te papa na linga boya yeta mama no grand ndumba olive mama za ndumba makasi papa na kangana na mobali yanga boya ye Olive mama na ki grand ndumba makasi papa bino aboye po asala kindumba yango mona ke balinga Benita Bento kufa te akufa jamais Bento kufa jamais akozala toujours en vie akufa te bokendeli mutu 9 personnes bala mibali 9
baboke bamibali 5 na babasi 4 bobimisa motu moko ata babi yo babi ata bi ye nde moto ozalaka moto ya makasi okoka te mama okoka te ata bi yo nde mwasi yango osala sport okoka te na 9 personnes baza ebele mibali mpe 5 na bana basi 4 baza ebele bakobundisa yo bakobeta yo kaka oblige mpoza yo moko botoli na telefone allez bozi babilo bo partager na ba TikTok bozaki déjà na compris TikTok déjà boza déjà compris na bato ya TikTok iko tokende kopasola Benita tokende koboma Benita nzambe alingi Benita profite bozi ye telefone bozi na perike kana bozi na perike yo bozi na perike yo livre oza mbongo osomba perike te bazi me boya kobandela yango lobi mama polisi ayaka na retard tobi te polisi ayaka na retard mama yo benga bazobuza obenga polisi ndenge nini fo batie baridi ma boparti bafotone abakufa batia mo baridi bakufi ne bajoroli wana nyonso bakufa yo libala kutuko eya na pasi po Benita aza mama na valalaka na tata na yo Benita aza mama valalaka na tata na mwana mutaka ya tata na yo okoza bilakeli mabe yo joroli yo nayebaka to soko ozalaka pede nayebaka ta fa joroli tala bino kosakanaka ngana kobetu matanki na masoko boya bokontinia kaka boya soma tozaki fika kumoko aujourd'hui okozoma traka masoko mama bino ka mataka mabele yo livi yo na komelo mabele wana tozalia mama banga vandika na kiti bokotema ndenge nini papa zobela alino hôpitali lobi alobi akotelema ndenge nini tozobela bino hôpitali kaka alobi aza bien te aotala kaka na misu kaka boye akoloba nini maloba ezobima te azoloba nini akoloba nini so azalaki ta makasi balinga basala balinga babundisa ye te Benita kokufa te ata bosangeli Benita 9 personnes Benita kokufa te boki kobeta motu na ndako ne bali 5 na bana basi 4 na ndako ya motu na mama mokolo bongo mama deja nuna deja leka wana epoka bato bakufa metino te mama bato bakufa kate yo jordi yo nde soki olive ozaka mari de olive nga so na zio na komelo ka mabele nga pesi na kano ezaka mabele olive nga na kanelo ka na mabele na kanelo kote mosusu te olive bavrai baoyo yanga bandeko na nga bamama na nga bato oyo bozwi grâce ya kolanda émission ya lelo ya ndeko na biso Benita aza na kati ya hôpital ndenge bakati ye ndenge bazotraite kuna na hôpital bino mo boyiba hôpital ya Europe eza lokwa ya Afrique te fo basala baanalyse par rapport ya bapota makambo ebele azomela bakisi na minute oyo aza na kati ya hôpital papa wana aza na kati ya ndako oyo ya docteur tozoyeba te nini ekokomela papa wana na nsima tozoyeba te nini ekokoma na vie ya papa wana parceke tozomona kaka papa atikali na ndako Benita aza na hôpital oyo ezoleka na minute oyo nanu tozwi bainformation misusu te soki tozwi bainformation misusu bavrai babone na nga nakomemela bino parceke bozala toujours branché kwa bokota bozala toujours na ligne ya na page kwa ndenge kaka makambo yango ezalaka bavrai babone na nga nalela bino atro oyo nayelaki bino na mokolo ya lelo yango oyo antuka nalingi bino mingi oyo eza première partie tokoya lisusu na deuxième partie évolution ndenge ekoleka na kwa koexplike bino nyonso nalela bino ya trop tous les mamans tous les papas merci na bino nyonso bajeune bacoeur naza besoin nango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.